Bonjour, bonjour, fidèles téléspectateurs de notre émission Sagesse africaine. Sagesse africaine, votre émission que vous suivez tous les samedis de 12h à 13h sur Olive TV, votre chaîne de référence et votre chaîne d'excellence. Grande ma joie d'être là encore une fois de plus cet après-midi pour présenter cette émission, pour amener les bonnes choses chez vous à la maison. Mais à la présentation, je ne serai pas seul. Je suis accompagné de la sœur Grace Kadima qui est à mes côtés. D'emblée, j'ai dit bonjour à ma sœur qui est là. Bonjour sœur Grace. Bonjour. Comment tu vas? Tu as l'air fatigué? Non, j'ai un peu dormi en retard hier, mais ça va très bien en tout cas. Et j'ai dit bonjour aussi à ceux qui sont là pour nous regarder cet après-midi. Et en tout cas, je crois que vous serez vraiment dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Je sais que vous nous suivez de partout là où vous êtes. Olive TV est suivi de partout en Angola, surtout vous qui êtes en Angola. Demain dimanche, le 19 juillet, de 15h jusqu'à l'aube, il y aura concert de notre frère Moïse Matuta. Un concert organisé par le PDG de la maison que vous connaissez, Papa Moninga, au Ciné Africa. Demain, je reviendrai sur ces communiqués. Banangola, Vomakuna, Alex Mfumunti, Motenawe Yangwana, Général Bentou Kangama Kabushkop, Bambote Yangwana. Na Afrique du Sud, je sais que vous avez des de partout. Na Royaume-Uni, na Salon Carlos, c'est pas Nono Masolo, pièce contre pièce, c'est Carlos et Massamba, Guilou Membo, les meilleurs coiffeurs d'acné. Et sans oublier Richard Ntaka, Minyo Sobazali, Wana Lik, Lutona Dio Décoration, Bino Banso, vous avez Golanda Biso. Nayebike Mama Grace ba kulutu lokola kulutu apo mataso avandi azali kozela atala leki naye ndenge ba kokumba l'émission lelo na kulutu Modibo oyo azali kulutu ya ba kulutu pe kulutu Franck Alain Franck Monzelo CC bino banso to pesi bino merci na fidélité na bino merci na ndenge bovandi liboso ya ba petit écran pour na kolanda émission na bino émission oyo e la rabino makambo ya kitoko, makambo ya boania, makambo ya température, ya Royaume-Uni. Donc, ndenge bomoni Mama Grace azanangai na kosenga na régie et la biso déjà website pour émission soki esili et les canaux la website na biso na Top Africa Magazine www.topafricamagazine.net un site responsable pour les responsables. Mais soki olingi otala émission en direct pour l'instant, on cliquez na site ya Olive TV www.olivetv.uk.com. Donc site il y a Top Africa Magazine. Merci la régie. Donc Maman Grace na boaki déjà boîte na ebale na ebike malobalelo tozali na thème na biso oyo to silisaki te lelo to boucler yango bobenga baninga to kabola mayele to boucler thème autozalaki nango sur les respects doit être réciproque. Maman Grace, tu en dis quoi? En tout cas, nazo pesa merci na yo Papa Keto l'opportunité au pesi solelo pour na ko beng sanga ko za su na kata sagesse africaine et nazo pesa pe merci mingi na baenyo so bazola ndabiso na tango yo na bitando na bino ike na kata bandako na bino en tout cas nzambe a mona biso nzambe aza na biso. Alors les thèmes moko Papa Keto abanda qui abandé koloba sur le respect. Alors na tia eloko moko na avant na banda makambo nyonso tolobaka ezala bathème nyonso oyo to débataka. Nous ne débattons pas ce thème pour na oyo ezaka concerné batu mususu. Eza même nous-mêmes aussi nous sommes concernés, n'est-ce pas? Parce que les même lokola moté tango azote ya liloba nyonso oyo bimaka oyo nzamba pesaka epoate ya mukolone ezaka pe ezo concerné pe yemoko d'abord et ezo concerné ba oyo baza en face na auditoire oyo azanango. Alors pour na thème oyo etali respect nangai koloba kaka que ndenge Papa Keto lobi que le respect est réciproque. Lobby tokenaki programme moko eza très bénissant. Ah bon? Vraiment j'invite tout le monde to monaki programme on a avec notre docteur Sonny Mukwenze. Il a parlé de la constance. Alobi likamba constance et na etombola kinga vraiment ko linga ko kabola likambo wana par rapport ya respect aussi parce que tant tozo bota tozo kola tant tozo na kata ba couple to bandi alobi likambo alobi ayebisaka toujours ba jeune tant bazo bala na balobi
moi si ozuye azanjo to mikelelo mais lobby akovimba akokoma déformé pourquoi parce que akobota ekozala nga pe na mona ba photo no ya nzoto mike elenge vraiment maman Grâce très coquette mais lo maman Grâce a pris du poids et tout ça na mona ba photo na nali kokabola ngo par rapport à respect oyo par exemple mobali azalaki nango mwasi azalaki nango na mobali na ye na ebandeli ya libala to mobali mpe azalaki nango na ebandeli ya libala na mwasi je crois que respect wana il faut ezala constant et eza constant nde nini nous devons travailler cela parce que toza na problème physiologique social aussi géographique ils ont intervenir en kati il y a ba relation parce que lelo ndengena ba respect par rapport à nos relations il y a couple avec nos enfants avec les amis les amitiés et, respect dans notre environnement o tozo kokola nango alors mobali okozanga moi sinon respect souté pour akomi bivimba vimbato a changé lolenge ne akozala et yango babenga Michelin yango la bande kolinga to développement plus na thème ya eza sous thème ya constance ninge lobby mosala nzamba lobelaki tous à la constant dans nos relations tous à la constant dans notre foi avec Jésus-Christ tous à la constant dans ce que nous sommes en train de faire donc constance c'est quoi en travaillant notre personne notre foi notre façon notre manière de voir l'autre parce que mototé akoki komi mo na likola moninga to na lolenge oyo mais na respect ezosenga yo komona moningo aza en face na yo likolo na ye likolo na yo je crois que on a nango loba non pour le moment ti tokendaka eza yango po tozokende maleme na papa keto lelo donc likambo ya respect mingi sous thème totiaki eza pena par rapport à constance toza na bana na biso bazokola to bazaki bana mike tokolobela bango somehow ndenge tolingi kolobela bango mais lobi okomona physiologie ya mwana échanger mwana komi moi mandefu moi mongongo ya kilo moi mwana mwasi moi forme échanger à combien lenge na lolenge wana te tu es toujours le père otikali toujours papa otikali toujours na mateya oyo yo koyebisa mwana no na ndako na lolenge ya koyebisa mais il faut le travailler façon nini na yo oko approcher mwana wana pour akoka comprendre le respect eza réciproque na sens soit tant yo parents au respecter moi na ko respecter surtout que devant les amis et tozaka mingi l'habitude on a lobango déjà biso baboti africain ya ko gangela bana taba koli liboso ba ninga na bango oyo ba koli na bango mona olingi okite mona na tango na ko réagir mabe pourquoi parce que azomona que maman to papa alinga kitanga devant ba camarade nanga mais nous avons un moyen on a besoin à préserver dignité na ye chez bango il y a ko travailler notre façon de parler à nos enfants en tant que parents aussi et to ye bandeni ya koluka ko sola na bango donc le respect et ça réciproque na sens soit ne besoin ba que parents a obéir à la enfant a obéir à parents ba le parents yopé ko tout mon amour na té bible lo biango donc toke ba pour la place sur tous à kate que ba ne faut pas respecter moi ne faut respecter moi ne faut yo parents okozala constant na ki parents na yo oyebi que ngai na s'occupera na ndaku na m'occupera na ndaku na mwasi na ngai na m'occupera na ba étude ya bana na ngai na côté on a tu dois rester stable à côté parce que la constance et aussi la fidélité la stabilité na kati tous à constant la relation na biso parce que ma relation zo bina lelo par manque il y a constance et puis il y a confiance aussi s'il faut le dire alors chers amis nous sommes là, appelez les amis, la sagesse africaine, et si tu es boîte on a ébalé, maman Grâce, si tu es boîte on a ébalé, papa Keto, si tu es boîte on a ébalé. Yango Toro Banini, tu repères Sabino 2, 3 communiqués, et après tu rezones à Awa, pour te continuer konana, c'est konana, tu kati sati na libongo, tu kenenanga bomo susukuna, il y a ébalé. Boyebi communauté na biso tozali na matanga toutaki ko perdre mwana na biso na kombo ya Junior Diane mwana ya mama Claude Diembela oyo azali leki ya kulutu na biso boda bodak mwana na biso Junior Diane azongisaki molimo akufaki semaine passée à l'âge de 24 ans abandaki kobeta bale
akoyaki na kati ya terrain football bamemaki na hôpital akufaki azongeselaki molimo na ye matanga ezali organisé na adresse bozali komona na écran na bino na numéro 27 Godas Way Ilford IG1 4BB tokolobake nzambe azwa molimo na ye epema na kimia mpe tozali na matanga mosusu ya mama na biso mama Mado Elambo Kunzi matanga ezali na numéro 78 Nisbet House ezali na Omerton High Street London A9 6AL balobi na biso boye que kokunda mama na biso Mado eko salama samedi le 25 de 8h30 à 11h service na église puis na 12h de enterrement eko salama na Manor Park Cemetery Road Forest Gate na Sebet Forest Gate adresse ça au défilé la petit écran oyo azana besoin de information abengi papa Keto omniprésent omnipotent na opé Sabino pas omnipotent comparativement à notre Dieu c'est-à-dire que omniprésent dans Facebook donc toko opé Sabino ba coordonné puis 40e jour il y a ndeko na biso Apache Mawete il go salama à Bruxelles le samedi 25 juillet 2015 na Bruxelles oyo alingi akendeko participer kuna abengi biso tokoyeba ndenge nini to organiser yango mais en attendant que to continuer émission na biso na kosenga na régie et balancer les biso clip ya frère na biso Hervé Vika oyo azali kobimisa album na ye bientôt album na kombo ya fils de grâce mwana yangolu oh fils de grâce grâce. Grâce. Yeah. On ne tourne que sur grâce. La grâce. Par la grâce. Quand tu as la grâce de Dieu, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tu ne combats plus, c'est Dieu qui combat pour toi. Il est notre dernier rempart. C'est Dieu qui combat pour nous donc, d'ailleurs. Grâce sur grâce, quand on parle de la grâce, alors, fils de Yangolu. Fils Yangolu. Alors, Papa Hervé Nzamba Pambola. Hervé Vika depuis Manchester, je te salue le frère. Et je demande à la régie d'ailleurs de nous balancer cet extrait tiré de cet album. L'album n'est pas encore prêt, mais d'ici quelques semaines, l'album sera bel et bien sur le marché. Donc, on nous balance ces morceaux et après, nous allons revenir sur ce plateau. Ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie. Yahweh na bundeli ozala pene na ngai. Zala nango tambola na ngai tango nyonso nakoki osenga te biloko ezanga ntina yaya que ton règne vienne na bomoi na nga Salomo moto na mbongo mingi alobi tout est vanité yakande na bokonzi na yo na bomoi na ngai yakande na bokonzi na yo na libota na ngai nakosenga nini soki bokonzi na yo te soki nasengi yo mbongo bongo ekoki kosila ngai ndako te pauni te yaka na bokonzi na yo yaya na kati ya bomoi na ngai
na bokonzi na bomoi na ngai atako naza na pasi nayebi ekosila ntango yo koya na bokonzi na libota na ngai atala za malade nayebi nakobika ntango yo aki na bokonzi na ndako ya Jarius atako mwana na ye akufaki na kombo na Yesu ye azwaki bomoi nakosenga yo nini soki bokonzi na yo te soki nasengi yo mbongo ekoki kosila ngai ndako te pauni te yaka na bokonzi na yo yaya na kati ya bomoi na ngai kolo ntango ya koya na bokonzi na bomoi na ngai nakokoma lokola Zache nayebi yo kolimbisa ngai baye bacolaka nga bakomona ndenge yo kotombola ngai baye bafingaka nga bakomona ndenge yo kosalela ngai mwana na Dawidi yaka na bokonzi na yo na bomoi na ngai na libota na ngai biso tomona nkembo na yo yo ozali oyo atambwisaka bomoi na ngai yaya oyo abatelaka bomoi na ngai shilo nasopi yanga motema yaya liboso ya Nzambe na yo nakabi yanga motema yaya liboso ya Nzambe na yo shilo olo bomanga na maboko na yo moya Nzambe simanga na loboko moto akobotola aza te yaya na ngai nalingaka na motema na ngai elombe na ngai ya bitumba makasi na ngai pomanga na maboko na yo ya Nzambe simbanga na loboko moto akobotola aza te yaya na ngai nalingaka na motema na ngai elombe na ngai ya bitumba masiya na ngai Nzambe na mama televisa bokonzi na yo kati na mitemo eza ya kozoka mitemo eza ya kolela mitemo eza na pasi bongo baoyo bakomi na suka o Nzambe yaka na bokonzi na yo Père éternel notre Dieu bokonzi pito na miso ezali yo Yesu Masiya bokonzi na yo neleki nyonso parce que bipai yoza il y a toujours la différence. Alléluia. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Quand tu te lèves, ô notre roi, tes ennemis, ô éternel notre Dieu, se rabaissent. Alléluia. Yo zali, oya tambwisaka bomoi na ngai yaya. Oya batilaka bomoi na ngai shino. Nasopi yanga motima yaya liboso ya Nzambe na yo nakabi yanga motema yaya liboso ya Nzambe na yo shilo oyo yatambwisaka bomoi na ngai shilo nasopi yanga motima liboso ya Nzambe na yo nasopi yanga motema Voilà, de retour sur ce plateau. Donc là, c'était une chanson tirée de cet album Fils de grâce, moi Nayangolu, qui est ton reine Vienne.
bokonzi na ye ezonga mpo makambo mabe eleki mingi Bokonzi bokonzi na ye ezonga mpo aya kopetola biso mama songi non respect kindumba kimoyibi makambo mabe kobomana. Le respect, toujours le baka na son stéto moto afingi to même manque à respect dans nakati amitié, quand quelqu'un croit en toi, quand quelqu'un est bien avec toi, et il y a toujours des gens oh walinga il faut ça et logo moko pour mokosa moko quelque part pour faire du mal à l'autre. Et manque à respect ça que au fini moto boisa même quand tu parles derrière le dos de quelqu'un, oh yo azo respecter yo, oh azo no malamu. Et moi, je me dis toujours dans le bar quelque chose dans le lobby, manque il y a solo la malam parce qu'il y a des gens qui sont mabé na moté. Il y a une histoire dans la Bible, il y a une histoire, il y a Saül na David. Saül Azalaki, un roi qui était déchu par Dieu, par comportement d'ailleurs, parce que Saül a été choisi par les hommes, par le peuple. Mais David était quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Et avant qu'il matana trône, il a fait 13 années à cause de Saoul Motema Mabe. Kolandaye toujours. Kosale Mabe, même temps où Azamala Mounaye, jusqu'à ce qu'un jour David a tout une question. Mais Nasala Yonini, qu'est-ce que je t'ai fait? Pour Landa Kanga Tango Nyonso Nasima. Pour Sala Kanga Mabe. Pour Linga Kanga Ite. Qu'est-ce que je t'ai fait? Même dans la communauté, nous parlons dans les amitiés, nous parlons dans les églises, nous parlons dans la famille, dans la Tozoloba. Totika et loko ako chuba na nasima mu Congo, ils appellent manque à respect. Parce que mutu yo do chuba tanga go yo ka réaction après yo ko lukasko yo obimisango munene. Et comme aloko la mutu asali yo mabe. Or c'est toi qui as commencé pendant que la personne ne savait pas que tu étais en train de lui faire du mal. Eh oui. C'est ça, c'est ce qui se passe donc na bomoko et après tu ne vas pas dire que je vais prier que le Seigneur combatte pour moi, c'est faux. C'est faux. Il y a des choses de foi, il faut te ma commis, il faut te ba droit na biso. Et moi j'ai toujours dit, j'ai dit quelque chose. Déclare cette parole au bas désormais que personne ne me fasse du tort car je porte le marque de Christ en moi. Tu portes le marque de Christ en toi, quel que soit ce que quelqu'un peut dire de toi derrière ton dos. Si tu ne l'as pas fait, que ce que sali likambote, balobi likambo ba kutayo na yangote. Et c'est là où le Seigneur va se mettre debout pour la bunda pona yo. Respect ndenge lobaka eza bombute, nous devons nous respecter entre nous, respectons-nous, aimons-nous. Tout ça oeza bosenga ya nzambe. Tout ce qu'on a le caractère hypocrite, ce n'est pas bien, nous ne construisons pas. Le caractère hypocrite est autongate papa. Même la mabota na biso, même la ba na biso, na kata ba relation, na kata mboka na biso, tozo kende liboso te à cause de l'hypocrisie. Christian Lema, il est temps, les kabatava va sonne. Ah, trésorier Ikomo, Boyoki Maloba, le respect doit être réciproque. Pour Batomosus Bakoma, on dirait Yekaka, Yekaka Mtaleki Mokolo, c'est comme si Abotama avant Jésus-Christ. Or, nous sommes nés après Jésus-Christ. Mais Motomosus Romonaye, Batunion Sobazaba Leki et Painaye, c'est comme si il est né avant la création de ce monde. Non, tu es né après Jésus-Christ, donc nous sommes de la même génération. Le respect doit être réciproque. Toujours respect, mokolo po babangayo. Le respect, ça se mérite. Le respect, ça se mérite. Les qui a po bangayo kaka, sokazo mona yo na bizaleli, na elobeli, na comportement na yo qui mokolo ezali. Ceux qui mokolo ezate na comportement na yo, les qui a po bangayo te. Ndenge moko pe les qui po mokolo à considérer yo, il faut sentir que les qui oyo moi boigna, moi botosi, nde mokolo pa komona que les qui oyo tikana approcher, to matisaye na catégorie ya bakulutu. Donc respect, il faut zala
réciproque. Le respect, ça se mérite. Et ça cadeauté au c'est pas gratos, c'est pas gratuit, les respects, ça se mérite. Il y a un autre personne qui va communiquer, ndetto kosenga na Régine biso et fongo sabiso ligne moké, mais to personne moi va communiquer to zali nango mbango ndetto koleka na ligne ba fongo la biso pour thème la biso ezali sur le respect. To zali na bon anniversaire to pesi na maman Isabelle Bassende ya Fada Bassende. Que Dieu te bénisse, maman Isabelle depuis Manchester. Sois bénie, maman Isabelle. Sois bénie, maman Isabelle. Et aussi, happy birthday to Wendy Mandungu, maman Nazara. Hein? Wendy Mandungu qui totalise 21 ans d'âge. C'est la fille aînée de maman Grace. Et elle a totalisé 21 ans. Donc, maman Grace, c'est une coco déjà. Maman Grace, c'est une coco. Donc, que Dieu soit béni. Sois bénie, ma fille, au nom de Jésus. Sois béni aussi, Wendy Mandungu. Nzamba Monayo, Nzamba Pambolayo, entreprise Union Sozali Sala. Et aussi, tu as dit que Olingoza visa ya Congo, Olingoza visa Okende Mboganabiso Guna RDC, Olingoza passeport, carte consulaire, Omoni Papa Johnson Keto, Omoni Top Africa Magazine et Top Africa Express Services, ne Toko Sunga na côté wana. Annonce Moussousou avant que ligne et Fongama, PDG Papa Moninga Star, Yaya Batu, ya Dava. Dava Moninga, il y a Soka Group organise les concerts du frère Moïse Matuta à Luanda. Lobby na Ciné Africa de 15h jusqu'à l'aube. Concert, il y a Ndegonabiso Moïse Matuta. Puis les dimanches 2 août, il y a concert de revoir dans la même salle. Donc, on a Alex Mfumunti, il y a Kolivida na Luanda. Papa Moninga, ils ont bougé dans Luanda. Lobby dimanche. J'insiste, c'est pas dans Luanda. Vous allez au monde dans lobby. Lobby vraiment boton de sa salle na yoka sango. Pe Kalate Bogozwa album ya sœur Nabiso Alice Ali Torozong la communiqué wana. Ils allaient bima Kalate awa productrice nango la sœur Sissi Genda numéro na ils allaient défiler na c'est je crois que Régie et vous avez amabilité et faire défiler ba texte message nyonso pour batobaza na position yako zoba information. Olingo somba ordinateur, télévision, frigo d'occasion ou brand new. Osombi yango pona awa to batona kin soko tindeli bango mbongo ba liaka yango. Benga numéro ya maman Yvette. Je crois que Régie et l'excellent numéro ya maman Yvette. Maman Yvette balobi olingi osomba ordinateur awa. To namboka. Opesi mbongo awa. Baki ba livrer na famille na Kinshasa potango mosusu bango soko tindi bango somba télévision flat baki ko somba ya mukoba alors pesa no mbongo maman Yvette a pesa télévision kuna na Congo. Maman Grâce avant que tu continues à communiquer maman Grâce na olinga ozwa relève na makambo babengi ya respect pour omoni bato mosusu na mokili baza lokola bato babomaki nkolo Yesu. Basalaka mabe. Bazobomba ebimarate. Ebimarate ba kango ba remarquer que bimi abande okoloba ke basala mabe. Mama, yoka ndenge na lobeli yango. Ça c'est grave. Tanga zoko sala mabe. Yazo kanisa nkolo Yesu amona ete. Bandimi kutu baboma nkolo Yesu batia eti na kuluse. Bango bakanisi nkolo Yesu ebité. Ba kotisie na lilita. 3 jours après depuis nkolo Yesu c'est quoi? Atika bango na mabe na bango. Nkolo Yesu akenda na likolo bakoma otala ega na likolo. Donc au salarié au kanisi ekobimate mais il y aura un jour quelqu'un a aussi là comment faire réfléchir akobimisa yango au salarié babanga yo basalaka nini mais ekozala na David moko ekozala na David un certain David caché quelque part très court très petit. Ouais, bon, moi je n'ai rien à perdre. Je suis un David. Ceux qui va gagner na Goliath. Goliath a vraiment normal. Parce que sujet il y a respect, ça vaste pour que nous puissions réussir qu'il y ait du succès et dans ma balle na biso na ma bota na biso na ba relation na biso. Je crois que il y a ba élément moko intérieur il faut que ça tout respecter. Comme par exemple la paix, le repos, la joie au milieu de nous. Donc, Eza, Yangomuto, Eza, oh là là, ne m'appelez pas sur le portable. On m'appelle sur le portable.
le numéro de fixe est bel et bien là sur le petit écran. C'est le 02 03 137 85 97. Appelez sur le landline et vous nous aurez. Et que ça biloko garder Kimia Nalanda qui matin moko revenant parce que c'est à terre qui vraiment qui soit béni alobi babua kaka libanga kaka na manga oya côté là. Et puis quand tu es combattu, tu n'es pas combattu parce que c'est ton étoile que tu sois combattu. Donc yonde kozana ndako ozana souci moko quelque part. Oyezo sala que ozomona que ozomituna kaka nga pourquoi kanga. Sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu est là pour toi. Ce qui bato balingi ko respecter ote mituna yo moko pe zonga en toi, reviens en toi mituna Sophronia lobiango. Alobi rentre toi-même et examine-toi. Vanda pourquoi connais-toi toi-même. Eloko wana eyelinga pourquoi eloko wana e salamaki. Et au même la résolution, et même la résolution, mais mon papa keto la résolution pour nous comprendre. Mais le respect ndenge eza, tous en a besoin nango. Eza na ba na biso, eza ba na biso to ba goto mo ba ngolo kwa ba voyou. Tala ndenge ba yebisa biso pour na ba na biso ba osana matanga ya junior Diane. Tout le monde a bango libanda ba kotambola papa, mais ce sont des gens bien organisés. Et nous leur devons du respect, ces enfants. Nous leur devons du respect. Moi, j'ai vraiment la besoin qu'on peut savoir. On a quelqu'un en ligne, maman. On a quelqu'un en ligne. On prend la personne qui est en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour, maman. Bonjour, papa. Régis, s'il vous plaît, sur vos commentaires, sur volume pour tous les intervenantes, c'est vraiment. Allez-y, maman. Alors, ngai nazo kaka ko loba pona na kotina na témoin mais nazo loba pona maman grâce pona matanga ya maman na biso akufaki. Ici, il faut qu'on précise parce que maman n'a jamais eu acné. Il fallait vraiment préciser il fallait préciser que c'est maman Jeanne. Yeah, maman Marie-Jeanne. Biso to yebi pour to sambela ki na ye ya. Merci beaucoup maman. Merci. Merci Azan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bato mingi ba yebi pe na komo maman Marie-Jeanne netinga la yebi na komo maman Marie-Jeanne pour tozala ki na ye na lingomba et papa la biso tukala papa la ngai tukala et place to vanda ki la bango et longo maman. Régie Etienne biso ba message défilé s'il vous plaît. Donc maman Mado azali maman ya acné yo sambela na yepe maman Nicole oui maman Nicole Fanny et Lambo donc moi ici comme matanga zepa ya maman Fanny OK kuna na acné na Nisbet House ezana à Omerton donc ndeko matanga ezali ndenga to salaka to sungana na kotalanaka financièrement aussi car boyebika katang sangweko ila rabato to zalaka to milenge la raté puis ali liwa et yaka brusquement et la kakate et annonce raté yangwana to zali ko balango mais to zali ko senga pe bato baye bana ko pesa na respect nga respect. Pourquoi leur toqué programme Oyo Samina révérend Sonny Mukwenze, je le salue papa là où vous êtes, je vous salue vraiment en tout cas. C'est un homme de Dieu qui m'a épaté. Na yokaye koloba na l'année 1997 peut-être 98 avant, mais na yokiye quand il parle du thème Yas Constance, il est constant dans sa foi et dans sa manière de partager la parole. Donc, et ça dit que, et ça dit que encore là beaucoup de considération, parce que le respect, ils ont qu'un respecter considération, la fidélité na kati eza na kati wana, et l'amour eza na kati ya eloko tozobenga na respect, beaucoup d'amour pour l'un envers l'autre, nous en avons besoin. Aloba makamoko o ekamisenga lobi parents, oh yo mesala koloba la moi na suka sengi eloko lobi ne je te donnerai demain. Bana toye ba que demain ton dans le demain eza sous demain te demain comme il est déjà
Parce que ces enfants sont grands maintenant. Ces enfants comprennent qui nous sommes. Ce qui papa yo oza constant, et papa oza malamu te na ba relation, on a banana yo. To maman oza malamu te na ba relation avec papa, to papa na mwasi na yo. Bana bazota la biso. Bana bazomo na biso. Comment est-ce que nous sommes en train de conduire nos maisons? Comment est-ce que nous sommes en train de conduire nos églises? Comment est-ce que nous sommes en train de conduire nos foyers? Toi, maman, koko zalato zakana secret na mwana moko po o sabola ka mwana mususu. Et ça la maraté. Na katsandako. Voilà ton comment la biso kana sujet à Jabet susu. Maman lobi l'enfant que j'ai dans ma douleur, la préférence. Alors, on a quelqu'un en ligne. Allô, je demande aussi à la régie, il y a vous faire balancer le message. Merci. Allô, on a quelqu'un en ligne. Allô. bonjour papa. Bonjour maman, Obengi abi comment on a ni participation dans les années nini. Naza mboka Londres, comme on a Rosette. Oui maman Rosette. Nazolanda émission oyo. Bon, nalandaka bino chaque samedi. Mais lelo nakoti na retard. En tout cas, sujet oyo ya respect, eza sujet moko munene et puis eza sujet moko très capital. Po soki natali lelo nde touti na Congo na Afrique, tozalaka na elateli moko ya kitoko. Mais tant toye na poto awa, tozwi culture na biso, surtout biso ba mama. Culture na biso ya kolata tobwaki. Toye kokopie oyo tomoni ya mindele. Na tomona ta mokolo moko te mondele akopie oyo ya biso. Bon, eloko ezosala su pasi kotala surtout ba musicienne chrétienne elateli na bango eza kitoko te. Pourtant bozoyemba liboso ya bandimi ozokeza lokola ozokumisa Jésus-Christ, mais elateli ya bamama nde eza kitoko te. Biloko ekangi nzoto, eske tozokumisa Seigneur ou bien tozokende kodakisa banzoto na biso liboso ya bandeko mibali. Donc eza respecté, eza sujet moko très capital. Nzambe apambola bino mibale na mama na sujet oyo. En tout cas, boluka bo développer ngo lisu koleka. Elateli na biso ba mama, elateli na biso ba mama, même na ba matanga, na ba feti, na ba église, elateli ezoza ya kitoko te. Eza kitoko ata mukete. Merci papa. Merci beaucoup maman. Merci pour la point oyo penzo soulevé na kati ya respect sur l'habillement de la femme. Même dans la société, na kati église, na kati ya bandeko na yo, na kasaboyo ki souci ya maman. Alobi que na mboka na biso tozaki na lolenge moko akolata toye awa to copie mais to copie to imiter makama malamu. Tozo imiter o eza mabe. Donc ngolo ba manque ya constance. Tozo continuer na constance. Donc manque ya stabilité même na habillement na biso. To bimi libanda boyoki souci surtout ba yembi nenga lobi o tozo kende liboso ya koyemba pona nkolo banda batela bino style oyo babenga soki nini soki décolleté soki nini na yebite natanga kala to banda mona wa mama mwanzo ta mwasi alors là tango bien abomi nzoto na yebi ala ta décemment pour la gloire de Dieu et pour son mari. On dirait linge bibanango libanda, on dirait kaka kebo alinga melisane mwana hein. C'est comme si son envie c'est à exposer au kaka batuba mona na bango mais bon tout ça la bonne tout ça la en tout cas toyoki souci à communauté et bino ba oyo pe biso ba oyo tozolo ba ke tozo salela nzambe na kati na etumbelo to banga pe kanda na nzambe ko ya ko telema oza presque nu car la Bible te demande ya kolata décemment ce qui vraiment tokoki ko sala un effort ba serré ba nini tout ça liboso koyemba vraiment eza souci ya bandeko bazoloba ezo sala malamu c'est en Christ mais tanga gumbami na simakuna maramusus bozomona donc ezo sala malamu mingi te ezaka rappel manque à respect vis-à-vis ya bateau bazomona yo donc eza manque à respect koka c'était ko manquer respect za ko lobi na mutu soki ndenge wana nyonso ton comportement envers l'autrui et ce eza mabe eza manque à respect donc tozolo bela respect parce que na respect nde tokotonga makambo belé tokotonga bolingo tokotonga la paix tokotonga la joie les progrès ça tourne tout autour de ces mots là pour les respects. Le respect doit être réciproque. Yo pesinga respect
ngana pesi au respect. Yango bana lemba balobi, lobby, bango bana lemba le 18 juillet. Non, le lobby, qu'est-ce que j'ai dit? Le 18 c'est aujourd'hui. Bana lemba, barbecue festival lemba. Mona lemba donc babengi si on a Gone Community Center. Lelo bana lemba nyoso to kuta na kuna na Gone Community Center. Bana lemba nyoso la pesi binombo. Keston Road, Philippe Lane na Rompo Kotibo na gauche wana. Deuxième à gauche, tokuta na kuna barbecue ya bana lemba amical bana lemba barbecue. Donc lelo et que za la kuna kafu bisola va mettre le bonza tokuta na kuna bana baboko le bino banso tokuta na kuna bana lemba Jackson Mangala tokuta na kuna. On a quelqu'un à ligne. Ah Mukelenge pe il faut tous à la kuna. Donc on a quelqu'un à ligne. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Comme la Marine. Pardon, maman, le maman Makassi Mouké, on dirait. Marine. Marine, oui, maman Marine. N'engana baksaka pour respect. Oui, maman. Pour n'engana loba, ils ont abattu misusu, ils ont déjà éducation, déjà c'est pas parents. Donc nous sommes vraiment éducation tant mukete. Donc tant déjà azoko la makamana se fanda, atabo te nengeni et au simbate. Na tonalité voix. Mutu mususu azoba lilora kitoko mais façon ya kolobela po tant ozoloba la mutu soko ozomatisa déjà voix likambo ozoloba te eza kitoko epesimaka nyonso. Merci na osenga na régie tokosilisa émission tant tokoma na suka babongisi na biso DVD troisième chanson, il y a Sœur Nabiso Alice Ali. Tu boucler émission, na DVD, il y a Sœur Nabiso Alice Ali. Maman Grâce, je te passe le relais. En tout cas, lelo na lingi mingi ngala kate la koka ba passe. To kosili sa to zana no, to zana ba minute na bise belé, mais na lingi to lobela na respect ngala kate leo nano bale otia mo abi, bongo ozong selangai. Évoluer. Sur Alice. Ah non, 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 sur le respect. Le respect toujours. Toujours continuer à on a quelqu'un en ligne. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, maman. Oui. Sur le respect. Oui. Elle a complété ce que maman a eu pour le Bible lobby dans 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Puisqu'on parle ensemble, surtout, sur bête à traiter, à ma maman. Puisqu'on parle ensemble, nous avons besoin de nous autres, on a vu ces alliés temple et anime. Il y a mon sang. Il faut te battre là, te couvrir. Exemple, nous avons fait ça. Biso bana nzambe po bato bazo sambela te baya tango bazo mona kenga mo Kristo na lati na bombi nzoto parce que pese pe kuwaza ya tango mona nga na lati kuna na zine nzoto nyoso na zo exposer libanda bazo mona nga monitor na télévision na kotola na koloba na kokende te o kutu baza kuna sobo kete ya bo sali evangelisation akoyoka bino te et là tele ya ba mama so baza na semi. En Afrique, maman kolata robe pour mon alibu ok comme 9 mois ndebo moni libu mevimbi awa 3 mois kaka maman la terre corps et kanga libu tolunyo se to monana eza malam na kisasa to ndai kolata bongo oya o changer milliers pour échanger bisoté biso mo maman toujours se respecter te soki yo moko mi respecter mutako nyok singa yote akosaka na yote. Ataba sai anda na to pesa conseil. So muta fini yo anda kimia. On est là été. Ça me fait réponse. Merci Atiki Bino. Merci maman. Merci beaucoup. Et alobi que to la tabiloko oezo sala ke batuna zemi bazo bimisa. Nalanda ba nini moko robe serene zoto. Nalandi ba cassette moko ba bato bazali na misama bi bazoloba. Bazali ko échanger bana ndenge nini na mabumu ya basi oyo bazo tikaka mabumu la bango polele parce que en partie ya mutolu baza ko arriver ko sa nini ko pesa misala mabe na mwana oyo ozana parce que mutolu même eza esika connexion à bon maman et na mwana na yo et tant que ton esprit est vide ton esprit eza rempli de l'esprit de Dieu te automatiquement baza ko arriver
kozwa moi donc toyeba pe na koyeba ndenge ya kolata et tout ça encourager pe basali na nzambe bazoleka na temps difficile o to bafingi koloba kofanda kimia mais afanda kimia kasi azala pe na raison azala pe na raison po afanda kimia po nzambe abundela ye donc yango nde likambo toloba po nzambe azali juste. Dieu est juste dans sa justice. Il combat aussi pour le juste. Il combat pour le juste pour il est là pour la justice. Dieu combat pour tout le monde. Nous ne sommes pas contre les hommes de Dieu, mais mais Dieu combat pour celui qui est juste. Parce que la justice, c'est ça, il est juste. Quand quelqu'un n'a pas fait quelque chose, Dieu combat pour la personne. Je réponds à cette maman qui vient de nous parler. Donc, on avance. Parce qu'il y a non, Dieu est juste. Dieu est juste dans sa justice. Eh oui, eh oui, eh oui. Molo, molo, on avance. Amen. On va chuter maintenant. On va chuter parce qu'il nous reste quelques minutes. Quelques minutes. Je sais que les amis qui nous suivent de ces côtés-là, Guilain Baforce, avec Maman Aziza qui nous suit. Un instant, papa. Bonjour. Bonjour, maman. Un instant. Il y a les amis qui nous suivent, Guy Chaloupeto, sur mesure, et Maman Lili, Solo, moi, papa, Yoyo, Roger Diakies qui nous suivent, et Roger, pasteur Roger Mvibidou qui nous suivent de ces côtés-là. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils sont contre les antivaleurs. Yeah. Ils sont contre les antivaleurs. Donc, bonjour, maman. Oui, bonjour. C'est la sœur Déborah. La sœur Déborah, oui. Na émission nalingi na contribuer moi sur les respects na moni ke ba na biso ba telemeli mingi activement donc tilinga na pesa moi plus na ngai et là on a lo ba tout pona batu baza lokola ba oyo ba yembaka ba oyo baza na protocole. C'est bien sûr faut balata vraiment bien ndenge esengeli mais tozalaka na ba papa na biso to benga ba papa spirituel na ba mama spirituel na kati église bandima ba kombo wana tango bandimi ba kombo wana tango avant bana baleka na liboso ya koyemba baleka liboso ya kosala musala bazaka na réunion moko na sima église batala nani alati esenge alati malamu na oyo alati mabe pona papa nyonso même na kati ya ndako neti lobi bana na biso bakangaki classe balataki uniforme te nga nasalaki nini mwana nga mwasi ntango alingi abima alobi mama bai na bi ezonga natalaki ndenge nini alataki mpo naza na 15 ans emsa alingaki alati eloko moko ya scandale namoni alati malamu akei nakosenga bapapa spirituel oyo bandima mosala wana ntango tokolekaka liboso mpo na koservir nzambe batalaka biso parceke kokoyeba pe te toboyi te okobima na ndako kanji olati malamu ekoko koma nango mais nzoka nde ozali kosalela nzambe kolata bongo te le papa komona bi mama fi en tout cas désolé lelo koleka te olati bien te ou bien batia babilamba moko na église ezalaka kuna oyo ya réserve ezake olataki bien te bapesi yo bien toju bien nini oleki liboso osali mosala nzambe en tout cas nga nabeti sete mingi na bamama spirituel na bapapa spirituel kombo wana bazwi basalela yango ekozala kitoko mingi mpo na mosala ya nzambe nzambe vraiment asunga biso mosala ekende liboso merci mingi Maman Déborah, bye. Merci beaucoup pour la contribution à maman. Maman, la régie et salut ce signe que tu quelqu'un à 3 minutes de profiter. Tobeta Nzembo ya sœur Nabiso Ali. La sœur Alice Ali, maman Naningi Yolo Belango, aveuglement de Dieu. La sœur Alice Ali sera ici d'ici 1-2 semaines. La régie nous balance la chanson, la 3e chanson, Alice Ali. Vite fait, en 2 secondes, maman. C'est une servante qui m'a beaucoup épaté. Il y a ministère, et puis comment on a lié, on continuer à évoluer. Donc c'est un pasteur, c'est une servante de l'Éternel. Elle n'est pas seulement chantre, mais au travers, il y a Nzembo na Ozoyoka. Ozoyoka lité à Penze Vanda. Non. Elle est en train de parler. Namite Mayabato. Ezo Simba. Je crois que Bongo la bine ko Simba pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle a parlé de l'aveuglement de Dieu par rapport à l'album. En tout cas, je nous invite. Sans plus tarder, je demande à la régie de nous balancer cette chanson. Et pour nous, de notre côté, nous vous disons merci d'avoir été fidèles à cette émission. On se retrouve le samedi prochain
avec la CS africaine sur Olive TV. Quant à moi, on se retrouve le jeudi car j'aurai un invité, Maître Fabien Balbao, qui sera là dans cette émission Olive Sport. Donc, on termine l'émission avec cette chanson de notre sœur Alice Ali. Ciao, ciao, restez en paix et soyez bénis. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao. Ciao. Pour que les consolateurs te demeurent avec moi. Maintenant là je suis troublé, rempli de peur. Viens consoler mon cœur. De sagesse et de force, l'esprit d'amour et de révélation, révèle-moi ta merveilleuse présence, fais-moi grandir dans ta connaissance et instruis-moi pour que je vive chaque jour une véritable relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Je ne que toi, Esprit de Dieu, je veux être scellé par toi, Esprit de Dieu. Acquérir une connaissance de toi. Oh cher Saint-Esprit, je ne que toi. Tu possèdes tous les attributs divins. L'Esprit de Dieu. Tu es l'esprit de sainteté. Il m'est important d'être consciente de la sainteté du Saint-Esprit qui me sanctifie par ta présence. Sanctifie-moi par ta présence, l'esprit de force. Tu es la force, à cause de cela je fléchis les genoux devant le Père. L'esprit de la révélation. C'est toi qui sondes les profondeurs, les pensées de Dieu. Paracletos. Sans toi, je ne sais comment témoigner la résurrection de Jésus. Je ne sais comment. Je n'aboutis à rien sans toi. Alléluia. Yakayo, melakati nangai, nazosela, elongo na yo nakobanga, lisusu te. Zase na
basusu baloba solo te lokola yo na koloba. Alléluia. Yederebe sama na basi, yederebe sama baba. Makasi